Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par le Pour s'abonner massivement na TRC Kibolelo TV, na TRC Kibolelo TV. Car ndenge na lobaka na toujours Majesté le roi. Toza toujours pour nous réveiller maël na biso, toza toujours pour nous bimisa. O ezalaki et batamaki pour que la population, la famille va découvrir et si comme maël et Majesté et vanda kapé et bimaka. Na sepeli lelo parce que na remarqué que ba boti ebele ba responsable ba parents ba komi ko comprendre vraiment que makambo Majesté alobaka na biso ezala makambo oyo eza ya solo, eza makambo oyo tozomona ngo na kibolelo na journée ya lelo. C'est-à-dire que lelo nazoloba lisolo ya impolitesse oyo ekoteli bana na biso na ba palais. C'est-à-dire que bana basi bazo respecter sous baboti te. C'est-à-dire que bana basi bamoni pona bango so akomi na âge ya 18 ans, 19 ans akomi na âge ya puberté. Mais bazo bosana ke moboti akotikala kaka moboti, parent akotikala kaka parent, eloko moko eko bouger te. Pour moi, na paix à kotika na rien ya kimwana. TRC Kibolelo TV, Majesté le roi. Nazo lobila li solo oyo. Toujours vivre lelo la banda kuna biso. C'est que moi na bana basi et comme si moi na akomi ko na chasser na ndako. Respect à baboti ezali susute. Ce qui moi na akomi ko na chasser na ndako. Respect à baboti ezali susute. Ma parents ba kotelema ba loba. Ma parents misubi ba kokape ko loba te. Ma parents misubi ba sepeli ndenge mwana ayi na sachet na ndako. Mais eza mawa pe pasi. Parce que toujours remarqué na ba foyer ebelé, ma famille ebelé. Bana bazo comprendre la réalité vie actuelle oyo toujours vivre de l'autre. Mama yo moboti komona mwana ayeli yo sachet na ndako. Mais makambo auti ko vivre yo oyebiti. Papa yo komona mwana ayeli na sachet na ndako pour faiblesse à musala zo salate. Mais mwana makambo auti ko vivre oyebiti. Majesté le roi toujours quand na lobaka na kota kana ba famille nyonso pour faire rêver ba famille, ba responsable, ba papa, ba maman. Pour comprendre que conjoncture ya Congo lelo et memi bana na biso ya basi na ba mbonge moko oyo biso ba parents toujours ko comprendre ti. C'est pour cela que vous remarquez la banda ko bana ba komi ba impoli. C'est pour cela que vous remarquez la ndako atolobi na mwana na yo ya mwasi azoka te. Ma maman e le ngambu na bino, ma papa e na le ngambu na bino. Problème na biso eza makasi nini? To éduquer bana na biso na bandako po biso to ebita to bandai kokola soki mwana aye na sachet na ndako oyo parent a évité parent ya kolandela ke sachet oyo euti wapi. Mais lelo ce n'est pas le cas. Lelo mwana komi aye na sachet na ndako parent a évité que sachet oyo euti wapi, destination nango euti wapi. Mais makabo pona euti ko vivre kuna papa yo oyebite, maman pe oyebite. Eza na ba réalité ebele. Flatterie pe ekoma ebele. Ezo sala pasi pe mawa. Po mabota ebele, ba parents mi baza na bana basi ebele. Bazo ko kalisu koloba na bana basi te. C'est-à-dire que soka lobi na mwana pa télé bandi koloba na papa na ye. Soka bandi ko bana maman mwana pa télé bandi koloba na maman na ye. Réponse ma belle langage du colo a commis koloba n'importe quoi sans avoir le respect des parents.
bana boyokanga oza mwana tika na rano ya kimwana ko dépasser te parce que baboti na yo bautaki pe na rana bango ya kimwana bakomi lelo baboti na yo. Chose étonnante, bana basi ba jeune fille na biso na bandako bakomi komona baboti lokola ba camarade na bango, bakomi komona baboti lokola ba copine na bango o bakutana na bango na banzela, lokola ba master na bango bakutana na banzela. Ce qui fait maintenant mwana koza na âge ya 18 ans 19 ans mais alingi tata mukolo moko na âge ya 35 ans 36 ans. C'est pour cela vous remarquez à la maison que tant que vous avez mwana na yo papa teli vous avez mwana za na tant ko ka ote po amoni oyo ye alingi atali na papa na ye. Ah non, ce sont baka ndenge moko tokeba baboti tozala misu vigilant toluka te ke virus kaka ndenge na lobaka ya bana na biso na bapale ki impolitesse etondi bakotisela biso yango na bandako moboti aloba na mwana teti me mwana oyo yo moko oboti. C'est quoi au juste? Mwana yo moko oboti okomi soko lobine likambo teti oyo ozoboya yango azosala. Ba parents boza wapi? Na majesté na lobaka toujours nazo réveiller ba parents mi ba mémoire na bango makambo bazo bosana o ezaki parents éducation non il faut éduquer mwana komi ko dépasser sagesse na ye akomi ko dépasser na maila komi ko loba n'importe quoi parce que ba parents bazo koka lisusu koloba na bana te. Mais mwana oyo yo boti tomata tokita lelo conjoncture ya Congo ezomema bana na biso na bambonge moko oyo erbusu biso moko tozo comprendre te ke mwana azalaki na éducation malamu akomi kobima libanda parce que pona ya mwana komi na âge à 18 ans eza âge à puberté. Non, qui te dit âge à puberté nde pesaka bana nzela moboti azoloba mwana koma koloba, surtout des filles. Ils ont cette autorité là diabolique devant les parents. Quand le parent parle bango ba telemaka ye pa kongoli munoko azoloba mais azobosa na eti aoloba na moboti na ye. Majesté le roi lelo na ye lisusu kobimisa mayele na nga na ba famille belé o bazo lala pongi bana bazo mema bango na ba calcul moko ya ba intelligence na bango na kozongisa ba famille belé. TRC Kibolelo TV, TRC Kibolelo TV toye pona kosunga ba famille toye pona ko rêver ba parents ebele ba yebaki lelo oyo para azana droit ya koganyela mwana azana droit ya kolobela mwana na ye azana droit ya kotuna sachet oyo outi wapi. Ce n'est pas le cas. Mwana kobima depuis 6 heures azongeli bino ndako 20 heures asalaka mosala moko te. Bana basi bekozwa ba moto awa pai awa epai awa epai awa epai suka nango na pokwa ayeli baboti sachet. Faiblesse. Baboti boza wapi bofongola matoi boyokanga majesté. Tokomi na moment oyo tozala éveillé na bana na biso basi tolala kutu te. C'est pour cela lelo na kotambusa miko balade na nga pona kotalisa impolitesse oyo ekoteli bana na biso na bapale bana bazali susu na capacité de ya répondre ya kozala na respect ya baboti toyoka bandeko mosusu bayebisa biso
Pourquoi cette impolitesse-là? Dans quel niveau impolitesse oyo bana basi bazo tosa les sous ba parents na banda côté? Mais moi na oyo boti. Toko ka bandeko ba koyebisa biso, ba ko pesa ba point de vue na bango. Qu'est-ce qui se passe dans des familles au juste? C'est pour cela natiki bandeko boyo ka bango baloba na biso bapesa ba point de vue na bango et puis tout ça l'estimation na biso. RDC eloko makasi oyo tolobaka toujours majesté le roi nalobaki na kotika baparenti, c'est-à-dire que na kokota ntina bapale na biso toyeba comment c'est-il que bana basi bakomi na impolitesse moko kosakana te, mwana so akomi kowana chasser na palais akomi impoli moko kosakana te, bapoti balisu na droit koyebisa bana basi te, c'est-à-dire que ezosala biso pasi mpe mawa yango na kiki siko sur le terrain namoni bandeko na nga baza awa natuna bango question comment c'est-il que bana na biso ya basi bakomi baimpoli na bapale na décor osakana te, surtout soki mwana akomi kowana sachet aomona baboti eloko pamba yango ndeko na nga aza awa ye mpe aza na baleki ya basi, ye mpe aza na bandeko ya basi, nalingi nayeba ntango impolitesse wana ekotaka na niveau ya palais amoni ke leki na ye mwasi akomi komanke bapareil ya osakana te, avi na ye ezalaka ndeni avu. Ok, merci beaucoup pour la parole. Bandeko na biso basi soki baza respecte ezali baparent na biso bazoka nteke yango bazoka appuye yango don na lelo oyo bana bazosala olie bakorige yango bazotika yango na be wango eselanga mpasi pendant ke mwana mwasi azodesobéir liboso ya papa na mama ediaza motema na ngai. Donc c'est pour ça papa na mama bazwa rigueur na bango ya koyeba koéduke biso bana surtout bana basi bapesa bango éducation oyo bazalaki nango kala kofelisa biso lobi na biso yango na vraiment avi na nga boke mpona kopesa vraiment na biso bapapa balemba te ndeko na ngi natunoka de question papa esise biso c'est-à-dire que eloko ekoti virus bana basi bazorespecte su baboti te d'après yo ozopresenti yango ndenge soki bana basi bakobarespecte su baboti te ezanga ndetina baboti su bana badefo bakoka kota so ya bana te mwana akomi komisobelela mbaye moko akomi komilesa ntango abimi ere nyonso azonga para kuta akoka kokoti na mwana surtout bamama akomosala kopi na bana mwana so abimi azwi mbongo aye alakisi mama mpe ntango olobi problème eye alofina kolakisa papa abima ntongo basikulaka brisket na mokomi na nga donc bamama pena bozazela soin ya bana na bino ya basi mama asalaka kopi na mwana mwasi na makambo oyo eza important makambo oyo etali mibali ezobaka donc seke yo mona otina mwana na berere. RDC Congo, République démocratique du Congo, bolandi bandeko na biso comme d'habitude Kibolelo TV TRC Kibolelo toujours TV, c'est-à-dire que lelo nazolobeka lisolo ya bana oyo bazo créer impolitesse na bapoti premièrement bana bato baso baparenté baparent biso mote susu na capacité ya kogere so bana effectivement lesi aye moko na bana wana bazoservice oyo topesaka tike bango lesi ale tokope so bana eza te papa timaka mama atena kotikaka asalaka boye donc la vie keke ya mboka talaka tiko bachange RC Kibolelo TV okino baparent légère paraport légère basika bango mwana donc priorité akobaka na ye so azoli aye na chasse na basika tike wana baparent wana vraiment eza vraiment bien papa basala bakini wana ok eza vraiment d'abord bien bien chaka kotika mwana no aza na mwana moke seminaire aza déjà étudiant akomona niveau keno soki abimi so wana so aye na chasse to wasula mwani okwa na ye wasula olobela komona ye na chasse to aye na mbongo bilongo mpesa eza ya kobebaka nde nalobaki ke bino moko boremarke ndenge bandeko bauti koloba ndenge bandeko bauti kopesa bapoint de vue na bango à propos ya makambo oyo baboti na biso bazo vivre na kati ya bandako oyo bana baza na respecté
Congo RDC mboka na biso mboka lokumu oyo nzamba pesi biso souci na biso ezake bana na biso ba comprendre biso au juste tolingi nini na bosani te napesi bandeko na ngai nyonso mbote baoyo balandaka ngai majesté le roi nabosani mpe lisusu te napesi président na ngai Nickel Mbaki mbote lisusu ya tro esika azwani epuis nabosani mpe te lisusu grand frère propre Hubert Song. Ça dit que tu continues toujours à s'abonner massivement à TRC Kibolelo TV. Place Maëlle, il y a majesté, il y a toujours comme ça. Merci et puis à nous revoir prochainement. Ciao.